Voilà, chers téléspectateurs, ce que comme Ibomona, Jules 4 et Zoami na district à Tchangou. Toujours na tournée pastorale na sa grandeur les prophètes qu'on n'est pas Dominique. Et je crois que à la ville province à Kinshasa, dimanche 22 mai 2022. Merci. Donc contre la 4 églises de Jules 4. Merci beaucoup. Je ne savais pas que l'autre comme à Gilles 4, Gilles 4, le lot, ça peut pas. Ah, voilà l'imposition à Gilles 4, et la femme de la nouvelle à Gilles 4. Merci. Merci beaucoup. Amen, bandeko na Kristo. Merci d'accueil, mon très chaleureux, na bandeko di banda kolo apampe la quartier mobile ya Liloboyo eye pour la prospérité, eye pour la abondance, eye pour la refoulement, eye pour la elakisa batozela mokola suka mutamuta mona mboka na ya ko bata mokili babaloli message à Christ. Kristo alobaki balingami boluka liboso bokonza liko le reste kono akupesa na ye moko soki alingi mais bandi boni elo bato mokili babaloli nzambe pesaka libala. Ces choses-là qu'on a le ce sont les païens qui les rejettent. Nous avons pesanga libala païen. Nous avons pesanga mosala païen. Nous avons pesanga poto na que les potos païen. Nous avons na bota païen. Nous avons na teka na zambongo païen. Nous avons l'hôtellerie na bête l'hôtellerie na joie païen. Nous avons na diplôme na joie examen na joie lauréat païen. Et pas na tata talela ya. Et le Christ avait bien dit, il faut la remarquer bien, recherchez premièrement le royaume des cieux. Lungaka bokonza likolo, mingi batuna kabino bandon di mene l'église wana ozwani. Oh, ya lingo zwani. Ya le lopo ya kolakiseke tala na jibu bokonza likolo. Ah, on a eu le matériel qui va bien du monde. Il y a un monde qui est Kabwani. Va bien du monde. Il y a un monde qui est Lolendo. Va bien du monde. Il y a une espèce de division dans la Mokili. Mon ami a solo à l'Ugabilo à Mokili. Il y a un monde qui est à Mukana ya. Frères et sœurs, nous avons un projet aya. Bandara mukolobotami projet à kate bandi pana yo. Et ce projet la programme ya ngomoko. Mukolo projet de mudasala ka programme. Mukolo projet de yaou.
ayebi mokolo kozala nzala, ayebi mokolo kolia, ayebi mokolo chambongo na poche, ayebi makambo nyonso. Mais bao bantu baka nzambe sunganga batalanga epana nkolo bazokitisa valeur na ye. Kosenga eza kokitisa valeur croyant que ya yebi tendo yoyebisa ye. Est-ce que mutu akoko informe yawe? Nanu kutu makambo kola laksabino oyo kosana na semaine prochaine oloti déjà na ndoto. O esalema ki avant na mois passé, année passée, a rappelé yo na ndoto. Maintenant nous devons éviter likamuna lota ki angoyo salmi lelo. Mais comment ya yebi à la question nyonso bien avant. Si qu'on donne ko informer mo ni la likambo. Donc yebi sakanzam na bino makambo te. Bo senga yepana tata makambo belete. Senga kaka ya waba jira peso moyi. Mukuna suko omona mboka na ya. Baja mukibota la te histoire ya riche na Lazare. Riche azaki kozala bien, kolia bien, kolata bien, kotambola makambo nyonso bien boyebi riche nde azalaka. Mais pauvre Lazare akolia bamiete na sa table kowela na mbwa na table ya riche. Riche azangaki ata amour ya kopesa moninga ata na mwa moke na sani kosheli ata pembeni. Frères et sœurs, liloba eye mpona kosepelisa nzoto te. Mutu asepelaka mpona atombola valeur na nzoto akosambela nzambe na solo te. Nzoto oyo ezali ekosila, ekobeba, ekopola. Ese ntango mutu batiaka na cercueil batiaka ata $100, basi batiaka $10, peut-être 1000 francs. Francs congolais batiaka na bango, batiaka pe ata 1000 francs te. Wela mukili pona nini? Peut-être batiaka montre, Boba mama batiaka kabelo, na kabelo tikalaka. Tala bazopimi na bino na kabelo na yo. Alors pourquoi vous voulez le point de frères et sœurs? Biloko wana nyonso sont les païens qui les recherchent. Na losambo ko senga kata ankolo sunganga ayebi tala bana bazawana ba bébé. Mais poto baleba boy ko to para boy ko lesa ko poto ko na basangwe pa mwana. Ako somba ya maka. To pe ya valeur. Bilamba batie baladi bana mwana yebi ko tuna valeur na ngote. Na basapati batie na makola bana ba yebi ko tuna motanga para ya nzoto zo gate mwana. Ebongo nzambe. Po apesa yo fo yo bo manzoto. Faut que les ngomba, faut que les réveillons, faut que la gente tombe un poco de té. Amen, bande con la cruz. Programme à tata, yebi yo yende projet na yo, ayebi data comment qui pona régite boy, ayebi data comment qui pona moi passe boy, ayebi data comment qui pona moi difficulté boy, ayebi mokola ko kangolo na likamnyo sa ne prochaine ayebi yo yebi yango de talela ya. Bilonga mukili ya te mukana ya wesa. Bota la riche na Lazare liwa elokotaki amemani tina bokonza likolo na maboko Abraham. Riche akanisaki akolanda te atala boye liwa ememi na libulu ya moto anetela misi ekomi boye ndenge ne échanger. Abraham tinda Lazare atangisanga litanga mai sufula moto ezotumbanga mabe. Abraham a répondu, t'as la réponse, frère. Bipa biso tozali na sika yo zali atatona mai ko combattre, botal la passe riche azoaki yango. Tina lelo riche azaka wana sika lela. Lazare ti lelo aza sika bamona kena bokonzi na tata. Amen. Yango na bino libota ya nzili kati. Na riche, na Lazare. Bolandi exemple nani? Ata na pasi me moko suko mona lola boko zonga sima ata bafingi boko lemba lilo mezali loba ya malam ndenge bandi kwa ngabo bali bakani somo bon endroit tozane place
et place ya baponami, place tata ponaki ye moko. Simba liloba ata bitumisa ata bitumba ata miango yawa kosa. Amen bandeko na Kristo. Otala image ndenge bato oya o bakenda o balonga bamonanaka bayebanaka bayaka mpe batalaka bino bino boyebi komona bango te me bango baza na bino elongo. Eza image bamundele basala image ezoleka directement na poto bazomona quand nde tosala tourne boye directement en direct ebongo mundele azwi image wana ebongo yawe image emonanaka bango batalaka bo baishiwa bamonanaka nabo baresir bakoma oleba eske olobela ngati osengela ngati nda ya kuna trop tard babongisaka nzela koma na lola a partir ya wana nzoto ya masumu oyo talela yawo ikampiko liloba pote mokola suku bamona mbona na ya omona mbona na yawo elekinyo mokola suku bomona lo. Amen bandeko na Kristo. Nana zabiawa ana besoin to sambela yazwa nyosha mukili mazanga lola. Lola leki nyosha ata pasi bokolanda. Ata bafingi bokolanda. Bolemba te kola kambela ngota njili. Merci beaucoup. Boyika mpiko. Amoni bukate kite boyi ba kite le to monani ndeke pe mo mona na tata na lola to se ngana tata mo tata musasa liko na sema to pele kumbeke mo boka na bule na bulu ko no moni bina bo ton tata mo sa pro tamu sa ba pona no kemra liko resa la bota kimisa kata bota ba pona no ya wenza na mo tikete be ko na bulu ba pona lo sa bota no na tite kimia pese mo na bulu pe bulu no tata ayi kala kata bota alizam na bo monzam na butu zam na mawa mawole zali kat na libota sigura ba pona no kati tando ne so ya wenza tata ni monso na kata mo na mo to impose ko na biso te kasi ya wenza tata mo kanu iko kusama kata ba pona no na comme les Christ de Nazareth na ngwa mu centre bête bela kino bo la ziko. Amen. Amen. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth.